base ya wenze bazalaki avoto koma baki nde babano koteka bakoni ta babano teka bakoni babano koteka bakoni ala bikole bando ko ya kocha biloko na bango to teka ba pièce nyonso biloko kenkeleri complet na sima kuna bato bateka biloko malewa ndenge ezalaka wenze za complet teka biloko nyonso normal. Bon nga nze baka na obete ba 20 ans. Mais quand on le ni d'autres tamboules là on a bayaka. Bon on a baka bon biloko ezotambula nango les bando tambola par rapport au calendrier ezaka liboso mais sikoyo makambu et comment mon boulot pour nzela ezabena ko beba mais siko bato ba sala nzela ngo siko faut ba sala ngo moi rapide pe biso pe ba activité na biso pe ezape moi bien to quand ezokota biso pe tout ça pe na moi activité ba mbongo ezokota mais siko boye woni na minute pena wonze ba moi mon boulot pe Kocha mweza banato bandakia ya rien. To yebite to lelimbala mingi e yano izoko kisamate. Bolelo kwa nini bandeko balandi ya podcast bazolanda biso bakonze belé bandeko balanda ka chef nza manzamba baza kolanda biso ngana yo eloko nezo marché te na kacha wenza. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati touti musika essentiel tokomi minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati matoye yo kimiswe moni minga kolobezati otemeza temwe misale monani minga kolobezati touti musika essentiel Matono mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision lo lengete tozana binonga bino ya ngwe bolole mosenzi motama kolongulu chef Winza Manzamba toko telsaka bino be mission o etali masolo pe mabina mboka na biso bana membre na banzete boza kolanda biso kwa lifuma kolanda chef Winza masolo kitoko ya libe ko beta mawa ko kotete na kati be masolo na biso o etali be mokola lelo na ozanga te ko pesa merci mingi Yemoko mama sociale na kombo ya mama Rita balobiete ye azali motomo kitoko na bosanite za bayaka mais boza koyeba te wenza bayaka wana lolenge ni bapesa ngobe kombo wenza bayaka babande koteka wa bayaka babande kosala belo mosala nini ubie mwana tozali bena guide oeta sabone ko panza be ngé pe to sala moi mosala ki mbote tatana bandeko na biso podcast baza kolanda biso mbote merci mingi ndenge na yambi binu mais mission na biso ndenge zokende na ndenge moko ya lulenge sengele po commencement ya wenzi bayaka base ya wenzi bayaka ezalaki avoto koma baki nde babano koteka bakoni ta babano teka bakoni babano koteka bakoni ala bikole bando ko ya kocha biloko na bango ta bando ko cha biloko na bango to komona bando ko fungula ba maison suko eyeko ba bosana bato bando teka bakoni totamona mpona nanu Montréal totamona mpona tata lelo alibe koleksa biso be wenzango abaya
tokende wapi mpona vana koexplike bien bato bamona continue bien masolo tela be wapi bon tokokota ata na kati ya wenze tokoti mpo bomonaka baplace nyonso oyo ezalaki avant bato biso toya oteka babiloko na biso ebandeli ya bayaka ezalaki bato bamanoteka bakoni awa bayaka bamanoteka bakoni donc bayaka bayaki balibe oteka be bakoni awa babanoteka bakoni ta babandi koteka bakoni après bikolo na bikolo ebandi koya koinstalle mosala na kokotisa bamaison kosala babiloko ndenge na koteka babiloko courant biloko ndenge na ndenge ya omonikela yango wenze bayaka ekomi population wenze bayaka ekomi na population puisque tomesani ndenge tozalaki na bango donc bomesani be na bayaka awa vraiment eza be wenza bayaka moko yalizwa biloko awa balibe koteka be na bayaka tokomona banini na bacourant esasasa bon biloko soki otamboli ti sasa mobimba omoni eloko nokuna eza te soki oye na wenze bayaka obligatoire okozwa eloko wana okosomba eloko wana ezala libende ezala courant ezala singa ezala eloko nyonso ezala peinture okosomba awa na bayaka ezali na bayaka tata mwa liloba mpe otali wenza bayaka na nde nini wenza bayaka yo mpe walibe koteka na wenza bayaka toteka na wenza bayaka mekana kolobela biso awa wenza bayaka boteka be lolenge boni toteka nde bawenzi nyonso etekaka ti nde batekaka na zando ya monene nde batekaka na gambela nde batekaka na wenza tomba na matete nde mpe biso na wenza bayaka totekaka awawa mais ce balobi bato ebele bakopie wenza bayaka bakopie wenza bayaka na ndenge nini bakoteka bapiese mosusu moto mosusu omona noteke kokende wenza bayaka te ezali awa babomi bino marché non eza nango wenze etekaka nyonso mutu nde ezodépendre na mutu ndakende kosomba na teli wenze mais eloko yo osala yango mposa soki eza na bayaka osombi boso na bayaka eza te oke na ville oke na gambela oke na matete etout wenze bayaka eza na capitale eza na Congo Kinshasa lokola yo wenze ya Mobutu oyebi yango te wenze ya Mbilo oyebi yango te wenze Mobutu ezalaka wapi wenza Mobutu ezalaka wapi wenza Mbila nde eza na ngingira soki bumbu na yo kapeka mais na koma na ngana nukuna te ngana est-ce wenza bayaka oyebi yango bien menga na wenza bayaka na oyebi yango bien te ndenge ngam na wenza bayaka merci bana membre toda baba tozo kotier masolo papa mais eloko moko obetaki sete tango tozoloba liboso ezalaki nini ya IDPS bon tango dans l'époque ya Kabila bayebi kezaki membre ya base ya IDPS siko bana mura babana koya kosopela biso bama ya moto koya kosala badega koya kobundisaka bato na kata wezi bo bayebi ke mosusu awa bayebi ke koto babana linga bazaki na posa ya kolingaka bato IDPS yango moni ke na ayebi ke population ya IDPS ezalaki koto yango ezalaki nungu babana yo kosala batapage bango koya kosopela bato mai kosala biloko ndenge na ndenge yango wana ezali bongo merci papa bana mambo baza kolanda biso ya biso podcast wana tozotambola mpe na bato batangela biso mwa balobela biso na oyo etali wenze ya bayaka bana kasavubu moko ya papa tokodusula biawa oyebi tokende kuna liboso tokontie liboso nde toyeyala nde boye todusula boye wenze yango mpe eza komplike bana membre balandi ya biso podcast télévision nga bino ligomboka checha finza manzamba meke ete kopanza nteke tata na ngai sikoyo ndenge ete wenze yango bayaka ndenge bande kosopa bino bama ya moto wana idéologie mba moko mpe ekufi bon idéologie ekufaki te na moment wana kuna omoni ngambo wana wenze wana kuna koto mopanzi na babomaki bakati bato bazoteka sute na moment oyo siko ta Tshisekedi azwi pouvoir bazongisi bamesa wana bato baboloteka te na ngamo wana babenga yango ngamo ya kibomango yango monike bato baboloteka te siko na moment oyo nde bato bakoma bazonga kala Tshisekedi azwi pouvoir bato oyo te bandeko bakoteka be na wenza bayaka bon nga nayaki awa bayaka depuis nayaki na 20 ans na mois 1994 nazalaki elenge na bando kobanda kobunda moko na ke classe moko na ye koluka koya koteka na wenzi biso tozalaki na propre grand frère na biso azalaki na maison ya peinture mais na moment oyo aza suti akufa
soki nga natikelanga moko nabundaka na mwa ya mike mwa fond eza te. Nabi est-ce awa na wenza bayaka toko découvrir kwa biloko nini awa bato bakoteka be na wenza bayaka biloko ya bon nakoteka awa na wenza bayaka biloko nyonso oyo banoteka ezala biloko ya courant ezala peinture ezala mabende ezala nyonso ezalaki nango awa. Merci beaucoup papa bana moyo balandi ya biso podcast télévision. Merci tozwana pe na mesa no tomona tosola pe na batata musu bazawa na wenza bayaka avec sola bana mambo balandi ya podcast ambiance maki yaka na noa nali ya be maki bandeko boko landa pona epesa mwa goût epesa mwa nini pona mwa son esala mwa kitoko tosola mekana nukoleka maki ngo otie moko combien 1000 francs 1000 francs yonde ozali koteka be na wenza bayaka selanga maki ya 1000 francs nali ya no maki ya 1000 francs ya biso podcast télévision tozo sola be na wenze ya bayaka twali be awa na wenze ya bayaka lolenge ndenge ezali ndenge esengeli tokosola pe na batata bali koteka na bayaka bakoloba ba difficulté ni oyo bali komona be awa na wenze ya bayaka makamni ezoleka te na wenze ya bayaka mpona toyokaki mwa nungunungu mwa mbela moko ebetaki ete bandeko mosusu bakomi koyiba kombo ete na bayaka okomona mutaza pota soma mwa pièce mutu note yaka na pièce wana ngana za na ngwawa mais kokena ba ya pe ba robeta sete pe ba koloba ba o ba koteka biloko tokoswana bango na ya biso podcast télévision elongo nanga wa bino le gombo katie yangwe bolole mosenzi motama kolongu cha finza manzamba tokoswana bino makinanga sili cha mwa pilipili te cha pilipili na mekamwa kodundango chelanga pilipili chenga pilipili pusia na mai ava sola na zalibe kolia be makina ngai ingénieur Zosue limbisa ngai na bandeko tu ya podcast télévision toza abe na bino na wenze cha pilipili oko chianga be muke pilipili il faut chianga mwa boye moni boye hein merci beaucoup nacheka pilipili na mai natotisa yango na mai esili na tuti pipi na tie mungu wana matungulu esili zanga na zoya bana mambo totama na bino na wenda baya kosona batata oyo lolenga na sengali makambo ndenge wenze ezotamba te to découvrir ba pièce bele na mbote tata na ngai tata mbote to ana wenda baya kamekana ko ebisa biso loko nezo le katana wenda baya ka na pena baya na maloba na koloba te mais awa siko obanda ko teka wonzo depuis quand na posa koloba awa te tozana tata tosolawa tozana bino mbote tata mbote olobini awa na wenza bayakawa eza nini awa bokoteka be nini na wenza toteka bapièce nyonso biloko ya kenkeleri complet na nsima kuna bato bateka biloko ya malewa ndenge ezalaka wenze eza complet eteka biloko nyonso normal siko mekano koyebisa biso oyo etali wenze ya bayaka bato mingi moto aza motoka na ye alingi asoma mwa pièce na ye koyoka na wenze bayaka bon presque pena toza basé na biloko tu ata olingi osomba pièce motuka soki oye awa na bayaka okozwa ata ozotonga ndako soki oye awa na bayaka okotonga ndako complet matériel nyonso eza awa toteka kenkeleri complet donc kenkeleri complet c'est-à-dire biloko nyonso oyo ya kenkeleri ongo tonga ndako obongisa motuka awa na wenza bayaka okozwa yango seke toa na wenza 5 na Saint-Thérèse toa na wenza 7 na quartier N Mitrai wana eza bawenze moko ya mike misangisaka bawenze nyonso baza awa donc ya meli bawenze nyonso à part mwa moke tokopese bayaka na Tomba na Zikida na Lufungula peut-être ozobalancer bango ndenge moko na banjili ndete. Merci beaucoup. Merci bana mambo bozona na biso podcast télévision balobi batata bateka na wenza bayaka balula mabala ba association so moni bangoyo moya kolobeza te tozoya wana tata tosola tokende kuna toka mwa mbela batu bakolobawa topusala mwa nini mbote tata na ngai mekano ko tondola biso mbote boni mbote bien na wenza bayaka teka kabeni na teka bilo wa courant balobi bino batata o bovana na wenza bayaka boluli mabala bana bato kitoko boko bakoleka ka boko bendaka bako beba yaka lokola bino eloko ezate so biso ela buloto ela cop tina yebo na ependa cop na liba charité
zompo bata bayaka ba calme batikaka mpe basina na bana na bapalin mamwana bolanda yango te mekano koloba biso na wenza bayaka eloko ni ezotambola te awa na wenza bayaka mpona eza wenze moko monene ebanda bekala te mbongo nde na mboka eza te mbongo eza te mbongo eza te moyen peut-être koteka mpe eza su bien te mbongo eza te koteka eza bien te eza bien te lolenge boni mbongo emonana na su te nde toando omona mbongo nkala leo tomona yango su te yalibe bongo tomona yango su te moyo ekoma soki ekoma okende baposhe na bango soki ndenge nini so bakomaka esomba biloko na badubai soki toyebi te mbongo mpena ezala su te na wenzi. Merci beaucoup moi lisolo mbote tata mbote papa oloba nini awa na wenza bayaka balobi ete bino boza mwa be bafakwa toza bafakwa te bayaka nde epesa bajeune bavenir place okende kobunda place okende kosala desordre moye na bayaka bave bazali bapapa baza oconcentre baresponsable bamikolo mpena oyo bakadaka biso bajeune mpo lelo tozala na esprit teke okende kosalaka koyibaka lokola baninga ya omoni bapapa bakadaka biso nde na wenze oyo bayaka babike bino na wenze bayaka bojwaka be kuna na njili boye boteki yango jamais oyo eza grand wenze grand marché ya monene kala biso kudu te papa biso te tuka pena na bayaka nde pene eza bwati oyo eformaka bato dako tata kanga mwa radio no wana kanga mwa miziki wana bandeko bakolanda biso na biso podcast télévision tozana bino elongo tobeta mwa masolo ndenge sengeli mbote tata ouais mbote papa tomono be na wenza bayaka eza be lolingo wenza na biso tuka tozala biso kimia ndenge kaka ba machine seleka surtout ya commune ngi koteka seke bayaka eza fait biso majorité marché na biso bayaka toutes les sortes de pièces où ils ont besoin de mais tout ça quand ba pièces tout où ils ont matériel où ils ont pièces où ils ont besoin pour basaler là il y a matériel surtout matériel biso te matériel électrique ouais. Merci beaucoup bana membre tozota mona bino na biso podcast télévision tokomona akomona ebele tokoyoka pe akoyoka ebele o etali wenza bayaka bakoboya pe ebele balobete badeza misi pe matata mboy tata mbode balobi yondo za mokolo na wenza bayaka doyen ngai osai mibuboni bon nakosala pata ba 10 ans 10 ans mais kana ko bisa biso kombo bayaka wane utira be wa bayaka bana oteka bana oteka beni bayaka bana oteka makala bakoni makibakei parce que sala ndeni babomango bayaka bakende bino bo bana okota bon sikoyo tangu bayaka bamando kende allez bazombo siko baye c'est que wenza bayaka eza en forme et kufati eza kaka ba pièce tout okoluka na mokili to zongo oui normal wenza bayaka kutu siko koma développer koleka ndenge ezalaka liboso po pièce nyonso yo koluka na wenza bayaka kozwa yango luka ba pièce nini oyo yebi presque nyonso ba pièce ya mutuka ba pièce ya moto ba pièce ya ndaku donc presque tout divers quoi parce que okolobani na bana poto bakolanda biso ba oyo te bayebi wenza bayaka te bana poto bon bana poto pe presque ebele bayebi wenza bayaka ebele bayokaka témoignage ya wenza bayaka nde baza wana misusu mpe bautaka awa na kisasa bake poto bakike kobeta masolo ya wenza bayaka. Merci beaucoup Batoko, je vous aime beaucoup, en tout cas je t'aime. Ah tozali kosa mbote tata. Mbote. Mais quand on koloba tata kolobani na wenza bayaka. Wenza bayaka. Na ndegeni. Wenza bayaka yo sali bambula bonia. Bon nga wenza bayaka na obeta ba 20 ans. Mais quand on kolobelo ni zo tambla tela wenza bayaka. Bon wenza bayaka bon biloko ezotambola nango ebandi otambola par rapport okala ndenge ezalaka liboso mais sikoyo makambo ekomama mobulu mpo nzela eza bena ya kobeba mais sikoyo bato basala nzela yango sikoyo fo basala yango mpe mwa rapide mpe biso mpe baactivité na biso mpe ezala mpe mwa bien to kaka ezokota biso mpe tozala mpe na mwa activité ya bambongo ezokota mais sikoyo boye wene na minute oyo mpena wenze mpe ya mwa mobulu mpena. D'accord, mais quand on connaît biso, ozoteka beba pièce nini ya motoka. Bon, biso toteka pièce ya motoka, bete ba boulon mais quand on connaît sango bande ko balandi ba ko landa biso na ya biso podcast télévision. Bon,
biso toteka bane pince, tournevis, boulon, plaquettes, goujon, biloko biso totekaka. Balobi soki mutuka mutu etengami wenzaba yake ezali. Soki mutuka pene etengami en tout cas bazalaka solution na wenzaba yaka. Baoluka ba pièce comme ça basombi baketia na place. OK. Dalibe bongo. Merci bana membre. Ya biso podcast télévision okulanda biso tozawana na obet YouTube ya biso podcast télévision partagez et abonnez-vous kala te tozokota be na TNT tozokota be na Canal Plus mbote tata bana membre tozana bino longwawa tozo découvrir na bino o etali wonzaba ya mbote tata. Awa tumoni Montréal biloko ete bandeko baota mbote tata mbote papa tozana wenzaba ya kamekano ko yebisa biso awa mbongo zo leka kitoko mbongo vraiment kopi biso awa eza so malamu te parce que prince ezo silati awa biso to sepelaka soki prince awa eza bien mituke ko wita koto ezo wita bo ezo ya ko telema bazo telema biso ba pièce et boye sikona prince ndenge ezo silati vraiment pasi tozoteka so malamu te tozoteka vraiment malamu te donc saka wenzaba yake kufi bon ekufi nango te na muke o tozo rester ka yango tozo vivre nango siko okolobani na bakonza mboka bakolanda biso bato ebele bakolanda biso baza problème mituka na bango bakonzi vraiment basala de toutes les façons prince ya wenzaba yaka awa esila po biso pe to rester quand même tosungama na mabota ndenge tozosungama. Merci beaucoup ya biso podcast télévision tola bena tata tomoni pe akoteka mwa biloko pe akitoko mbote tata mbote tata mbote tomoni awa na wenzaba yaka ozoteka biloko kitoko balobi ozochamwa ochamwa eza bana tovandaki ya rien toyebi te toleli mbala mingi eyano ezokokisama te bolelo kwa nini bandeko balandi ya podcast bazolanda biso bakonze bele bandeko balandaka chef Winza Manzamba baza kolanda biso ngana yo eloko nezo marché te na kati ya Winza eloko ni bozolela lo tozolela kaka tala partout batieli biso balibane balibana mpe oleba teka en gros baope bateka en détail lowa biso siko tovivre comment non c'est ba pièce oyo yo zoteka pe balibane baoteka mpe baoteka donc biso loko tochata mosusu po tolandela mwa 100 francs bango kuna batiango moins de 100 francs siko oyebisanga okoteka mokoni toza na bana toza na mambo ebele mingi ya koloba eza te sikoyo tozoyaka awa eloko te tovivre comment l'état tala likambo yango apesa pe solution eza rapide aopesa te. Merci beaucoup Wanete tomoni na bino tozalia wa bana membre bomoni bandeko bakolela makambo etali ete biloko balibanye bazoteka nde bandeko na biso bazoteka bazobomande marché ezokoma be kilo Wanete tokobeta mwa sete na batu oete bakolanda biso bakonzi pona kobeta mwa mbote tata mbote balobi biloko bino bozoteka pe balibanye bazoteka marché ezokoma be kilo mawa trop parce que tala na ngambo balibane baekutia na eloko ya ina biki bazoteka mwa eloko ya muke bazoteka ya moko fale bateka nde de gros bazoteka bakufungula wana na 7h ti 17h ndenge moko na biso mboka ezokende bien te. Merci beaucoup bana mama na biso polika to kenepe kota balibanye wana na sala moja sema ko soma mo eloko mo so bena babongo hiho so pendenge nini to koyeba te so ba kolinga so bolinga te Montréal zwa be caméra so ba osani pona to zada na mikanda tout complet to ko tuna bango eloko ndenge sengeli na biso polika télévision ndeni ko bima mbote tata na ngai mbote tata en tout cas mbote belé balobi balibanye ba bomi bino kop bon alors mais ya koloba penza mingi ezate bino moko bameka kokota botala bon ndeti biso eloko oyo totekaka 2500 epai na bango tokosomba pa na bango na 1300 po toteka 2000 tolanda na fiska ta mwa 750 mais bango batiango na 950 francs bon toyebi te prise oyo tokosomba kuna pa na bango na 1000 francs bi toteka na 1500 bango batiango na 850 bon tala kande bomoneli biso alors bon peuple to se retrouver te bon
bino moko bakolomboka boyeba ndenge bokosala mpona biso peuple. Merci papa na wana siko tokobimela be wapi mpona okende be na ngambo tokobimela be wapi ok wana toza na bino bana mamba tozokontinue tomoni mpe papa kotala mwa liloba papa mpe eza mwa kilo mpona biso mbote tata mbote olobi nini bandeko bakolanda biso longo ngai naloba nini vraiment biso biloko na biso vraiment tozokoka susu te par rapport na balibanais wana soki ya pamba oyo biso tosombaka na 500 na ville ye mpe azoteka awa na 500 en détail bosiko biso tokozwa eloko nini bénéfice ya biso nyonso tu donc bango bato bazokozwa yango donc seke batutu baokotaka na maison balibanais baokima bino bazokima biso awa bango nyonso bazokotaka kuna epa balibanais kuna sikoyo bakonza moko bakolanda biso oloba nini mpona bango mais sikoyo bakonza mboka fo baya kuna mpona bango kuna bazoteka biloko kuna baverifie biloko na bango batika na bango nyonso batie place wana baverifie yango. Merci beaucoup, merci bana membre na biso podcast télévision toko tambola ko continuer moi masolo lolenge ndenge sengeli ndenge longobani na bandeko tozo sola na bango bokomona makambo yo ezoleka ou bien oyo ezoleka te tozana bino longwawa na bayaka mbote tata na ngai mbote tata mbote mbote wana siko bozo bongisa be nini wana na wenza bayaka to bongisa bouton ya monte vitre ya Nissan donc oyo ya Nissan babuto nango ekufi yango boni ke tozobongisa donc bino botangela yango te kaka bozobongisa kaka mayele ye na motu ya bankoko mayele ye na motu ya bankoko montréal mekano kozwa nde bandeko ndenge bali kobongisa eloko etombolaka be bavitre motoka soki motoka mwa bavitre ezotelema te bango bazobongisa yango boyabi ete wenza bayaka eza fin moto ete aza na problème ya biloko akoki koleka be awa na wenza bayaka lolenge ete ngai bino chef Nzamba Nzamba nali kotalisa bino masolo be ya kitoko ndenge mbote tata mbote boni papa moi kimezali na ndenge mwa biloko ya mike na baarticle na ndenge toedaka bato mituka baclé babiloko ya kobongisa tututu mais toa fin te sikoyo baclé yango sikoyo bosomba yango be wapi baclé bon mosusu eutaka poto oyo mosusu tosombaka na ville bosombaka ota balibanais te bon libanais mpe aza commerçant ayebisa so atie biloko neti baclé tokosomba te mais kasi bino boleliki ya boyebi libanais azosunga bino te biloko oyo azoteka wana ezoboma marché bon na sens wana neti balibani oyo baya kota pembeni na marché wana nde babomaka biso oyo baza na ville kuna babomaka biso te mpo bango baye bango awa fo balongwa d'accord merci beaucoup bana membre na biso podcast télévision na kosola be na papa na moni papa doyen azali kosala mwa mosala mbote tata losako mbote tata tomoni mosala kitoko ozosala tata na ngai obanda oteka na wenza bayaka kala na bana oteka kala na baneni bane 74 mekano kobeta biso be lisolo ya wenza bayaka ebanda be lolenge boni te ngai na bota mine na mboka donc lolenge yango ebandela ngai naye kokutaka wenza bayaka naye kokuta yango kokuta deja bibende si babanda deja bato bazoteka babibende mais liboso na yokwaki kini pale bazala koteka naye banzete bakoni bazala kosalela bandako wana na bambula wana ngai nazalaki na mboka ngai na ye na kisasa na 74 yango wana akomangi na wenza bayaka sikoyo tata na ngai ozosala be mosala nini mosala azokosala donc babiloko bachinois batekelaka biso sikoyo na bulu na ngai malgré nasala pédagogie mais il y a des fois donc na ndenge natalaka donc nakoma nete moto ya technique yango wana ozomona donc nazosala biloko oyo osala biloko oyo nazosala biloko oyo mpo edaka biso mpona bacourant lokwa ndenge nini mpona kotya prise ubia kuni te mpona kotya courant par exemple alingi alekisa basenga mine awa na netre pont eza nete pont ou bien moto alingi azwa double courant donc akozwi lawa donc kazochange phase oyo azochange phase moko soki oyo ekei achange awa ekei achange awa ti jour ekobeba donc sikoyo ye mpe ozosala yango mpe bien ekotuma ndako te parce que nateki yango nyongo ça fait 10 ans banda na banda déjà nasalaka mpe biloko moko ya minene lisusu me parce que okuti yango te merci tata bakolombo bakolanda biso oloba nini be mpo na bango
bato bazokolanda biso te ata okoyi mokolo me moyen kofanda kaka pampam oyo eza te fale kaka kobima apres kozwa mwa quelque chose jusqu'à seke mokolo nzambe akolinga na otiki bien faiblesse ye kokɔta na nzoto baage epusani alors peut-être na ntango wana kokotika mais na ntango oza na makasi nzambe azolamusa yo il faut kosala mosala. Merci beaucoup, merci bana membre balandi ya biso podcast TV toza be koleka wa tokomona wa awa ba po ba koteka wa awa tokoyeba te eza biloko nini ya fanfare mais mbota tata na ngai mboya tata boni papa voilà papa na tomoni biloko ya kitoko oyo eza nini biloko kotumba mbisi bien nini bon biloko basala bafura mapa bafura nguba bon yango donc c'est que eza yo no moto sali yango te biloko nga nasali te biloko euta ya poto tosomba na bato ya poto bakosomba yango boye otie boye combien bon ça dépend modèle ya ba 10 000 aller ba 15 000 aller ba 20 000 eza ndenge kotala kuna tomona marché eza kitoko marché eza pepele. Bon, il y a des jours qui ne sont pas un peu que aller. Les jours nous c'est qu'on va rater. Les jours c'est pour y aller au territoire, les jours c'est au territoire. Merci beaucoup. Merci bana membre toza ko continuer mbote tata nga to moni cricket baby. Cricket baby. Ah bon cricket baby yango ye réparation. Car na kati ya couloir ya biso bayakawa pavillon 3 pavillon 2. Donc c'est papa Bongsaba Creek. Na Bongsaba Creek. O Bongsango bendeng. Bon na Bongsango na changer coupelle na Bongsango en vie. Na souffle na o pezonge rek. O matsamutu ko bomone bonyu mutu ko ba. Te ro matsamutu ka en charge. Ah. Sans charge pe. Non, mystique. Ok, merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozaliawa tomoni libenda na wenza bayaka tata mbote tata mbote papa oh nini bozo sala benini ezali eto to bongisaka ba boulon net boulon et baby filière après to bongisango to zongisango ndenge ezalaka ya sika ah vous mabino boza faire na wenza bayaka pardon ah vous mabino bonza bayaka bo simbi vraiment masolo nyonso to bon apena masolo nyonso esimbami awa o bulo ekimi o ebukani o esali boye oye awa tokozwa solution mais namoni l'équipe bino quartier mitre quartier l'équipe bino quartier 1 ah oui bon batu na batu bazana ndenge na bango basalelaka kuna pe baza ba technicien ape toza ba technicien mais ba technicien nyonso bakokanaka te donc awa soki mutalaka mabulo yo ne normal passable solution faut ezwa maramba la moko. Ça va boulot ben à combien? Bon, ça dépend ya boulot ya dimension ya boulot yo yenango. Ah, so total dimension wanande to kopesa prix ya boulot to kosala. Merci ya biso podcast télévision toza bena binoa wa tozo tamula mbote tata na ngai oteki mbote. Boni papa. Bien. Bolobi awa ozoteka ba pesi nini ya? Biso oteka ba boulon. Ba boulon. Boulon na ba roulement. Donc c'est que makambo masolo eza bien. Ah bon, masolo a bien été parce que c'est là ndé ba boma so nzela. Mais kana moni ba bongisa bino benzela. Ah nzela ndé ba bongisa. Ba bongisa nzela mais bongo ne ma zo zalati. Non non eza kitoko. Pardon? Nyonso eza kitoko. Bon, le ça kitoko pour nazo vivre en vie ya on ça la kitoko. Mais na ba procédure mususu. Les aussi mbavimati. Kitoko merci beaucoup bana membre mbote tata na ngai. Mbote o cheni. Ah ya biso podcast télévision et pesamina yemoko Roni Malundama Yannick Malundama Jacking Malundama tozali wana ya biso podcast télévision mais quand nous kolobela biso balbia wa mumbongo zokene be kitoko na ba peste de rechange. Ah passe wenye kufa kala donc d'ailleurs tina lobela tala ngambo kuna. Soki ba pakistanais soki ba nani soki bendie donc tout est raté et loko yo boyoza na 100 fois ya tiango 70 fois mwana mboka oteka nini a se trouver ni to senga na ba konto yebite ba konjo ya biso soki ba yoka biso te ba na souci ya population a tout ya 2028 ba esto voter bango yebite pour ba sa bango lorote
to souffrir ngana na lenga te ba tongo côté que ça te na o comprendre so ba conduire biso ko lobo na oloba ba koyoka ngoto ba koyoka ngote na ebité nzambe kaka total bayoki déjà awa tozali wana tata mbote ya talanga kaka ba peso bozoka zoko yebi moko pe bozaka pe moi lokola ba fako papa na ngai limbisa ngai ba fako ati to somba pe na osomba to somba pe na osomba na bato ba kataka mituka na ba mbauta na ba poto ba yaka nango na to somba ka mais ko bosangisa biloko belo lingi bon tokangisaka bongo ndenge ozomona boye tokangisa mpe bakilia baza kosomba siko oyo boye okozokangisa ni bombe eboma biso bendenge ebombi te eza barondele so neti osombi boulon eleki mula yo to mpo ezwa circonférence ya place wana fotya nde barondele mpona bino eza bien mpona na bakilia baya kosombaka yo omona oka loko eloko pamba meza eloko ya mbongo combien boye neti na rondele mo eza ba 500 eza ya ba 1000 francs mpe eza ya ba 2000 mpe ezali bakotino okanyekangi wana ezani eza rondele batiaka na ensemble na boulon okozwi boulon boye neti boulon oyo osangisi boye otie susu mosusu boye ozwi ekuna yango okangi bosomba yango wapi ta bato bayelaka biso na bato bakataka mituka na bato mosusu kaka auti angola auti epai na bipai ye na soki asalaka kopa ye na eloko etekela biso. Merci beaucoup. Yo papa na ngai na tomoni na wenza bayaka olati mwa saki na moto na lati mwa saki pona zabu na mufinu kwa wenza bayaka ndeyo ba wenzo mobimba soko balobi mufinuku des ande ngai ya wota na moni oboye ozotuna tuna ba question abime mutonga yebe aza journaliste to azali nani bienini yondo za mufinu kwa wenza bayaka mufinu do wenzo mobimba za yanga omoni mo wenzo mobimba do ngai yonde kolo histoire oui ça va mais quand on ça biso kolo histoire et banande ni pono za mufinu kwa wenza belé mais ba comme c'est mufinu ko pona nyomoni ka époque nyo surtout nzambe ninga programme ka papa ako programmer biso nyo tout époque na yo facha yo do époque de zanga pour balgwa ko meka ko tout côté les mela batu na mais pona comme mufinu ko biso botika on est atana c'est ça osani na bayaka bon to nini nazana nateka na bayaka wa na kipaka dépôt kuna dépôt za na sima kuna ndinga na kipaka ngo mais quand on koloba liboso bayaka wa izalaka ni bon en tout cas na histoire bona biso to bota minote me baloba ezali histoire moko mulai eza ba vieux ba ateka ka ba yaka ba twande ko ya subi ba mabaya tout ça bo po biso to bana to ko remplacer bon après yango zo mona seconde le to niveau. Merci mufinu kabayaka bana poto bakolanda biso oza pe nande ko mwa poto ko pesa mwa mbela mwa lokola benane baza donc tol bakaka ke nazana deux enfants déjà bana poto na France kuna na pesi bango mbote merveille swana na lambuka swana ozo comprendre na pe na ba master belé surtout mingi neti masanga na Brazzaville autokene mikolo yo ntungu Bernard oyo nani mwana ya Aombo Alain Albert waza grand patron na Brazzaville auto solane mikolo yo yeba autokene mikolo na PCP mbote ntungu Bernard toi sozali iserta iserta ouais batata ba ya kandumba wa mabala te monique ndumba penda bon ezalaka nango wa epo nanga penda kindumba ezapo saka motema na yo na kosi mais ça te ba papa ba kanyoso ba bandumba te zani motema na so bikena linga na lingi po mona mama bata kitine na moto kaza oluka pièce mama yaka kota zunguluke ate wana bina bakosi wana bina bakosi te lobaka ka ke ezalaka ka moni ba bolingo ndenge ezala ba balingana ka tout ça boina bo mais o ya mama ba tu penda te comme il peut pécher to banga nzambe papa banga nzambe eza bo te tata eza bo vraiment ndenga lobika wa mais na yebi pe nzamba zali merci beaucoup ça va merci mbote loba nini awa to monyo awa mystique awa bon mystique c'est trop dire bon ezaka na kinde to bundaka bon na moni naza artiste nazo bunda pe na musala mécanique a na ba pièce de rechange awa nde baloba rien ne sert à courir il faut partir à point
donc biso tosimbaka lichette te tozalaka na baquartier peut-être ke tobunda toyaka nde tokata pongi ntongo 7h 8h toye toye koluka donc la tête c'est bien faite mais malgré tozwi bachance ya kosala na babiro te awa nabongisaka bagroupe nanga na bacompresseur natekaka mpe na bapiece de rechange nanga basegment na bacousine ainsi va la vie tobundaka malembe. Ok, seke na wenza bayaka nde eza nde bureau na yo? Oui, wenza bayaka eza bureau na nga oyo na bandi yango 1998 lelo na 43 ans donc yango nde esalinga ke non moi mutu esalaka quand même bana mpe babotamika na mosala wenza bayaka oyo donc tema toluka bavie apresse te tobandaka na wenza bayaka age ya moke age de fleur 16 ans 17 ans lelo 43 ans donc bayaka ne yango eza famille na nga donc bureau na nga nde mpenza elesaka bana na ngai. D'accord, wana siko okoloba nini bandeko to bakolanda biso na oyo etali wenza bayaka? Bon, wenza bayaka esangisi baintellectuel ebele tant on a la tête bien faite baza na kati ya wenza bayaka malgré baopportunité mpe baoccasion kosala na basociété na babiro eza te ozomona neti nga naza gradué mais na se retrouvé na wenza bayaka par rapport ya domaine na nga oui eza mpe mabe te mais wenza bayaka eza wenza baresponsable so otali na wenza bayaka na province ya ville ya Kinshasa c'est le seul marché oyo ki muyibu ezalaka te ke mutu azoleka na makolo soit aza na transport bien moto bo bayiba téléphone nde tomona na bagambela na bakowet na bamarché mosusu na bagrand marché lokola oyo tobengi ya zandu wenza bayaka bayibaka te deza wenza oyo eza ya baresponsable do toyaka nde ntongo toye nde kolukela mpo na foyer na biso et puis tobakisa sur niveau des études kokende mwa bacours wenza bayaka nde société na biso yango. Merci. Bonjour. Bon, boye kati na biso poto pesi la makambo etali marché bayaka. C'est bien oza marché moko ya kala. Et umeli pena kokana te biso to robotama marché oda sezalaka. Si pe toye okutango. Bon, oza marché d'adaptation na ville ya Kinshasa. Tomonaka ba mituke tambolaka na banzela pona wenzo so wenzo ekufi. Makambo ebele ekufa po batu nyonso baali ba mécanicien bazali ba électricien baali to sala rappel ba contact a mituka to sala taraudage filetage donc ba technicien presque tout catégorie baza ba maçon ba menuisier ba plombier ba gister to za pena réunir na ba technicien bon na bayaka évolution eza moi pas si po nzela na biso bebaki na makasi. Mais tout le monde qui est babandi ko sel option zela marquezo qui est na moi lanterne tozo mona ba osala et le réseau boma biso awa so tali na face na biso au monde ba étranger baza au monde le biso supposons appareil de musique to te kana 20 000 so mutasale tension tali ka kuna ake mona na 12 000 to 11 000 est-ce que so to te ka lisusu to te ka lisusu te komi passe. Et puis il fallait battre à prix de gros, battre à douzaine. Bon, bah comme côté par pièce ne biso to teka. Bazo pesa biso pena pas si makasi, pas si pena makasi. Ouais, merci. Merci bana membre ya balandi ya biso podcast télévision bomonete tozana bina wa be na wenze ya bayaka bomoni awa tozali awa ndenge Montréal joso ndenge beti sete tozali awa na wenza bayaka tozo continuer ko so Montréal zwana na wa bandeko ba monete musala ya liko sala ma ndenge bandeko ne bali ko tekawa na wenze ya bayaka bomonete awa ba pièces zo tekama kitoko bomonete toza vraiment awa na kati ya bayaka bana membre ya balandi ya biso podcast télévision tozana bino longo pe tozana bino ensemble yango te na ko beta sete na bandeko nyonso tu balandi ya chafu nza manzamba na pesi bino merci mingi na bino bato te boali ko benga ngai ko swana ngai na bosanité na pesi un grand merci na yemoko mama Rita na Falansa na pesi obe merci mingi na pesi merci na Julie moi monene nkolo en tout cas vraiment je t'aime beaucoup ba bisous ba fololo bisika ezwamio na pesi merci na la nino surtout ya podcast télévision tozana bino longo numéro na ngai ya mwana boko ko benga boko to chef nza manzamba ndeto ko la kitoko
encore pour partager mission pour s'abonner to zaki bena wenze ya bayaka mo to sesi bino biloko ete bandeko ba to teka na wenze bayaka ya libe kitoko mingi botika mono bana mambo ya kimia boto nde to kutani bimbala sima bye bye na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela